matana ringi na mona papa na ngati apuyanga ya sala ngai lote ono sona sala na likola ringi saka na uti na mona entraînement na mati na sali likola ringi. Aos meus fãs não vou vos decepcionar, continuem a optar em mim, continuem a ver o meu trabalho, continuem a ver o meu sucesso, me acompanhem sempre em todos os lugares que eu vou, porque hoje se sou campeã é graças a vocês, se tenho esse cinto aqui é graças a vocês, aos vossos gritos, palmas, é por isso que eu estou aqui, muito obrigada. Sala kachepi na tangaka, na na bapahana ngai, papa na ngai pia zaka chef. Já projet na ngali liboso na kati ya cash nazala na succès ya makasi nde boyebi bakache misusu ameke bahonda rosi na uti dia oloba a part kachi nasala na nga makambo na nga mike miko na yebisa bino na tangaka pe na bundana pe na sisa classe na nga bapaha na nga pe basepela na posa na bundana kache moko boye kanga kombo penza biso tolobi maboko tomo ye posa ngai na buna ngai haya vina ngai bandi boy na banana lit na 2008 na banana lit na 2008 ti 2011 na kata po mama maladi etumisa ngai men bakacha siko ngana so sala siko ba sepende na forme na so bunda siko na osala majimo te babina ngake Julia yo foza ndeti honda zala style na yo pene sa style na enenge ya bundela yango pena nazo forcer ba entraînement makasi mais na kata elite année passée na bima kacha année passée na bana makamuna kaji bien fédération zo yamba biso très bien surtout biso bana basi na kata ngola kati na ngola ba fédération pene zo zwa biso très bien soin na biso. Docteur Luzaya Dio Simba, Docteur Luzaya Dio Simba. Liboso papa na nga vie piton ki kalambata papa motema merci na yo so salela ngai sana nga pene zalaka na zalokola Honda Rosie kachira américain ngana bunda mambo na santaka pena bien donc yo linga mingo bunda na mo na bana mibali na linga ngana bunda na bana mibali tambe na ko tsa inane na kaji inane kaka ko kusanga inane apamba ndena uso yebisa bino siko na changer style na ngai na longoli ya magie donc nazo forcer pena na ligne ya Honda Rosie na wuta na lit na koma na kati ko banga no se style na banga lote na banga pe muntu te posa nga maboto mo ata nina tato wada abi mo sa makambo sa pena mo sanda quoi au compte un jour au bal gaze wuti na ona lit na ye a moto mo na ye malembe te na ye moto moti bo moni sentiro bo mona nde bozo mona ngo boye ba ke senti oyo tim kolona kufa ezaka pa ngai na ngai ko tala kati te ka choko mikindoki eza kindoki te za ba protection na biso nde biso o to salaka na ngai bo continuer otala ngai ba image na ngai osile kana YouTube o pesquiser nga botala ba programme na ngai nyonso sentir na nga nde boyebi euti Belgique eye spécial pona bana basi pona biso bana basi yango to monaki bataki ba kombana festival wana leka kuna pona bana basi to welela sentir la raison ba obanga bon ngaso na zie mobile fois za ka sportif pas après ka sportif abunda pe ka chipo moi moha Angola tuna site na biso o abengi duo Angola Ultima Hora parce que Angola Ultima Hora angena na makambo tina dernière minute donc Ultima Hora il est génial bravo donc yangwana to suivre toujours Angola Ultima Hora. Bonjour, bonne tarde, très chers internautes, vraiment vous tous qui est vraiment branchés sur notre
site Angola Ultima Hora et votre émission, qu'on se le dise, émission Vamchala, émission Tolobela avec Yemoko Lumière d'Angola, Azawana vraiment. Le lot Toloba qui kandena mesana, on s'en a bien surprise, belé, bon moni ba combat sur l'équipe, na niveau ya Angola, précisément à Luanda, si quand on met bien la championne, la championne, oyo yé a juste ceinture, bon on a vraiment cherché la lumière pas à qui on a, dans combo ya Jorelma, Donzela, Jorelma Donzela, comme on se va bien à Rebabi, ou à Mona, Torosolo, vraiment naïe, broyer ma carrière naïe, broyer ma biographie naïe, Torosolo, la n'engeni, ambition et objectif des aranini, au yende la championne, au Simbi Mikolo, babi sentir les armes à beaucoup naïe, Torosolo naïe, yo Aza, à ma gauche, très chérie. Boa tarde. Boa tarde. Saúde. Saúde des amis, ma casse. Vous comprenez, il y a la peine de parce que je suis lumière à Bina Lobisa Bango. Il faut pas comprendre. Donc, bon, merci. Merci. Bon, comprendre, je suis Sabino Siko. Je suis moi, mon boulot. Je suis portugais. Bon, makambo eso kende très bien. Bana ba combattre le lot, ba interview, ba obengisanga ba interview na ba ministère du sportif, makambo eso est très bien. Merci beaucoup. Mon carrière na yo, des baba carrière professionnelle, carrière ya vie na yo, o bandi ndeni pour le lot tout le monde na yo, kachezi o bandi yo. Bon, carrière ya vie na ngai bandi boy. Na bana na lit na 2008 na banalit na 2008 ti 2011 na kata po ma maladi etungisa ngai na banobela asthme maladi apema na kata na zongeli année oyo ka na zongeli lit mais ne na kata lit année passée na bima kacha année passée na bana makamuna nga kaji tina tango. Merci vraiment, merci aussi à champion Drovada, champion Drovada qui est avec nous vraiment. Et merci aussi à champion Charles en direct Belgique, vient à Charles. Et so bambote belle kanenge zalaka. Ma copine autre benga mamona okolo bala biso comme biographie parce que bamsu balo bioté mamona aza angolaise bamsu balo bioza congolaise donc tozoye baté kopé sa biso mo biographie na ndenga moké ma synthèse mo moké. Bon ne boyebi kombo na ngai ya scène Donzela wa mona juré o mande bato bayebelinga na catch kombo na ngai ya registre babenga ngai Julie Antonio Vemba naza na 23 ans na sala catch et puis na tangaka na na papa na ngai papa na ngai pe azaka chef ba kombo na ye papa Wemba ba kanisi no boyebi bon vina ngai za vie normale ndeti nyonso à part catch na sala mama makamna ngai mike. Est-ce que vous êtes congolaise? Est-ce que vous êtes congolaise ou bien vous êtes angolaise? Naza angolaise mais parents nanga baza ba Congo na botama Angola mais naza pe na posta na ye ba Congo bisika ba parents ba mananga botama mas voilà. Vous comprenez quand même azo kata maloba parce que ça va koloba ngala penza te. Au ça déjà combien d'années bande so bandi musano ya catch pour so ça déjà combien d'années bande bandi musala na yo bunda catch ça déjà combien d'années déjà c'est septembre na ko ta inane na catch inane kaka ko sanga inane apamba oh le sobo mona ba travail tina ko to so senti o ezana ngo ba force ya lit gaz e wuti na ona lit na ye a moto mona ye malembe te na ye moto moti bo moni sentir bo mona eza force ya lit. Est-ce que ko expliquer nga est-ce que na ko yeba par rapport ya musana bino classe nini bochaka penza o bengi fétiche kindoki parce que kati tambola kana kindoki mingi na omona ba osalela vraiment sporté ba osala mingi kindoki ezana rapport to classe na weza kanini weza fétiche. Concernant makambo solo ba kati eza kindoki te
batunde bazolobela ngo mabe pona mwa makambo utoleka na Angola kati eza nango kindoki te kati bandi pe lelo te lelo mikolo bato bakoma okima kati o bana nga okotala kati te kati okomi kindoki eza kindoki te eza baprotection na biso nde biso oyo tosalaka. Moi ba magie ekotaka ba mettre miso basa ba magie ba magie ekotaka mais kati eza kindoki te ezaka ba protection na bino moko to ezali eza ba protection na biso to salaka eza ma protection kaka ozobunda ma protection kaka osali moninga boye moi ba magie ka ndenge ezalaka kaka ben kati eza na kindoki te makama kindoki na kati na ya ndeti ba Amerika ka nde ba ndeti ba Amerika to sala pe biso ka to sala ko ka ba Africain ba bebe saka mwa makambo ote ba kisi ezali ba biloko bo ezali ba mais elo eza na ngote. Merci beaucoup Bolandi Mokondenga lobi venanga Aisha Kobi et na yope JP Latino ba bière de luxe JP Latino tozana ingénieur bravo derrière la caméra kaka ndenge zalaka ba biyonde makambo na habité Angola au niveau kanyango ko tikela pe ba mso tenter ingénieur bravo bakoka ko s'exprimer pe kanenge za basa musala bango tozongeli susu wa mona modèle na yo olinga vraiment modèle na yo façon na yo oza lokola bakatière américaine ou bien modèle na yoto façon on ngara ozaka lo ya bakatière ko katoza nanga pene ezalaka naza lokola Honda Rosie katière américain nakanisi boye billet so botale bakomona nga kala bomona na bano bunda na bano sama ba magie gilet na suka so na salema magie gilet na so sipe mo mais bakati siko nga na so sala siko bato basepende na forme na zo bunda siko na osala magie mo te babina nga ke Julia yo foza ndeti Honda zala style na yo pene sa style na ndenge ya bundela yango pena na zo forcer ba entraînement makasi na tina ba magie sima na osana ba entraînement makasi po na kuma pena tina po ya Honda zali. Mais yo mo peut toujours confirmer une ba magie wana oyi bezo banisanga parce que moni ba jara ba magie wana ba msusu ba lobeza papa na yo mutakoma ko enseigner yo ba magie pour ngana rolinga ngote par rapport nde tozo mona nga shusha na ronzi ma kompe na ronzi ma te mais ba yebisinga ba lobe moni ndengo mona ka wa mona wana papa na ya laksake magie papa na ya laksake nyonso zara mingi yo te zara papa do tellement zara na se mingi ya comment ya ring papa notamment ça na sa ring yende mutasala makambo nyonso yo batu toza innocent yo to yebi kutata eloko ala te babi papa même mutasala makambo bon oh balobi na bino ke papa même mutasala makambo nyonso eza bongo te nga banana banda kati na matana ring na mona papa na ngati ya puya nga ya sala nga elo te ono so na sala na likola ring ezaka na uti na ngona entraînement na mati na sali likola ring oh ya major zolo ba gilet na konti mama muke po papa na nga azabano sala pe magie ya ba gilet tambi misanga katia baki wamona oyo yo bano sala musala no yango oyo mais ndena uso yebisa bino siko na changer style na ngai na changer style na ngai na longoli ya magie donc nazo forcer pena na ligne ya Honda Rosie. Ok, merci beaucoup Amona Donzela donc abi moi ça makambo ça pena moi sanda quoi on compte un jour au bal. Est-ce que les balles vont pas moi ma casse va détailler les balles sous va la façon non va détailler voilà la raison va banga bon nga so na deuxième balle fois za ka sportif pas après sportif abunda pe kati po moi moha po soki na loki moi mutu moi libanda ndeti reporter azo sala biso ba azo sala image na biso sikoyo et sima mpona ko buko likolo na ndako abeti yo na buki yo likolo bona tindo mama na hôpital général et sima te foka moi sportif azana moi. Merci beaucoup pour le déroulement de la fédération à Angola ya catch. Il faut qu'elle ya fédération comme fédération Angola ils ont qu'elle pena bien ils ont qu'elle bien activité
ba propose ta ne bazo proposer biso makambo ba voyage ezoleka pena bien fédération zo yamba biso très bien surtout biso bana basi na kati Angola kati na Angola ba fédération pena ezozwa biso très bien soin na biso makambo na biso nyonso fédération pena félicitations. Merci beaucoup Nangito Yeba Yemoko Babi maman nanga États-Unis konza maboke donc awa chez Kadika Dima ozaka Yemoko nangina loba propos ya ceinture na yo est-ce que ceinture na yo wana ezali ya Afrique ou bien ceinture na zaka ya Angola on nangina yebela ceinture aujourd'hui na image pena ba rozongo wana ezaka ba pesa kiyo fédération Angola ou bien zaka pour l'Afrique non pour l'Afrique ceinture nanga nde boyebi euti Belgique eye spécial pour na bana basi pour na biso bana basi yango to monaki bataki ba kombana festival wana leka kuna pour na bana basi to wele la ceinture to wele li ceinture oyo ezaka pour nanga mote ne to wele li yango baninga bazana sima bazobunda na pe to wele lango ba kombana se ko ya to na otaba ba nota ceinture nanga anje e mo lobi pe o mona ke ceinture sa supa nanga te ke pa kache par exemple zena ekepa kache lina lisasi donc eza yanga mote mais nde bozomona ngo boye ba ke senti oyo tim kolona kufa ezaka pa ngai c'est que l'esprit on comme yango ya nini pour nous comprendre comme Mobutu donc raison ka tim kolona kufa donc 32 ans ya pouvoir 32 on dit que ça peut mener à de maintenant ça sentir na rotika to va da sala na senti aoke nango 5 ans na yebi aoke nango 5 ans ba komba belé ba dominer le peut to va da bunda na bango e ba kokoza senti te bonga honda rozi Angola bazanga senti bandi boni. Ok, merci beaucoup, ingénieur, bravo. Et salut, plaisir. Nanga, une réponse au Namanassé beaucoup. Joyeux anniversaire à toi, mon fils, à moi. Merci aussi à président Mounianga Balobi, président Mounianga de Chalumière d'Angola. Gros bisous à toi là où tu es. Et merci aussi à ma maman chérie, ingénieur, bravo, le réalisateur Yamayele. Au cours de la bisous, tu vois, image, il y a sentir Oyo, de Kolabiso, il y a moi aussi. Qui vraiment autour de Kakawa. On se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup Nana, le réalisateur. Bravo, bravo, vraiment. Bolandi bino moko ba combat ndenge nini le kaki oyande bona biso mamona hein azwa vraiment ceinture na et ça le plaisir na ye moko ba bien na ngave de temps ya Didi Kinoni mosombi monene ya mabanga hein Didi Kinoni bango ba yaki yangola ba kokite ba zongi zongi ba komi disparu. Mais yo zakaka donc sous sa lumière azoya pena et pas na yo vraiment ya Dikinoni. Merci aussi à Kam Simvoma merci à Kam Simvoma la maintenance et à tonton Sai kilo ya ngando batombola na ndo beauté hein ndo beauté yo nani yo ko tonton Sai on dirait qu'Italie merci vraiment tozongi susu na jourellement to solo la na ye ezali projet futur na yo hein projet futur ya yo moko olingani ba projet na parce que mutunyo ça sala avec ambition maintenant yo projet na ezakani bon ndena yebisa bino déjà projet na nga liboso na kati ya cash nazala na succès ya makasi nde boyebi bakache misusu ameke bahonda rosi na uti ya oloba à part kachi nasala na nga makambo na nga mike miko na yebisa bino na tanga pe na bunda na pe na sisa classe na ngai na sisa classe na nga ba parents na nga pe basepela te ka pona kachi na bunda basepela pe pona musala na ozo sala na classe nazala na bango na portugais na lingala na ko bango te na sala ka gestion des ressources humaines imati nazala na empresa na nga na tonga empresa na ngai na bala na bota bala na ngai au projet bina. Merci bolandi bino moko projet na ye alingara vraiment ye pas abina osali bala bo banga na bino te ezaka katero bazaka na ete ya bebi mingi il faut zaka sportive l'ingénieur bravo yo olingo te po biga Voilà c'est beaucoup merci beaucoup to lobela o ezali olingaka mingi kobundana na ntango mataka pe na tata mina yo ntango mataka penza likolo wana batie yo na mwana mwasi to na mwana mobali olinga mingi kobundana eza mwana mwasi eza mwana mobali esalaka bien soko ozobundana moto to mwana mwasi oyo o nini ya lisasi osimbi ye esalaka olinga mpenza kobundana na nango mpanga problème te eza mwana mwasi eza mwana mobali mais na préférera mwana mobali mpona nini mpo mwana mobali na santa pena ke akomisanga pena mpo na point wana ke nakoka bana basi baza moi faible songa na bunda mwa mobali na santaka pena bien donc yo linga mingo bunda yo na bana mibali na linga nga na bunda na bana mibali kala o siko na bana mibali makambo yo salaka awa tamba tomona nde babeta mususu ya fini na libele mususu abeto likofi obanga ba risque wana te na banga te po kache za bon ti ozobima kache fo ba ke ba risque ezali o nyonso koya eza culpa mutu te koza culpa mutu te problème na yo moko yo ponaki mais na posa na bunda na kache moko boye kanga kombo penza biso to lobi maboko tomo ye posa na ngai na bunda ngai maboko adversaire yo ozaka poso bunda maboko to mama yo so banga eloko te ngana banga eloko te ti na wuta na lit na koma na kati kobanga nyonso esila na banga eloko te na banga mpe motu te posa na nga maboko to mo ata nina tato vada. Merci beaucoup. Alobi Nina notre vada alinga pe ko bundana bango tala bango batombola ba bomaka bango ngana mona place basala fétiche te Nina notre vada non na mona tele apara maboko to batu yo zoni ngo signer na bango en tout cas félicitations vraiment. Docteur Louzaya Dio Simba, Docteur Louzaya Dio Simba, Vienanga Gervais Katende en direct Paris, Jenny Maeta, Cynthia Maeta et à mon oncle Bibi Wawa, Babi Yope Makambu, Babi Paris, niveau côté judo à Paris, et ça toujours bien. Et à Papi Sika, Papi Sika, toujours Tozana Yohana.
nini pende ko koloba ba fan na yo parce que ndengo zo bonda déjà comme na ba fan sous international parce que be mission na biso oza ba mission bata royo ye baraté parce que comme international o koloba ba fan ni o ba dinaka yo vraiment tant ba vandi ba lanti ba bité ya biso parce que na ça ba message mo za muta senga pena numéro de téléphone na yo na relation pena pour mona que eza presse en direct à Paris na pesa o o message pour na ba fan na Angola na Kinshasa na Porto Belgique France boza na ngai bo continuer otala ngai ba image na ngai ozoleka na YouTube o pesquiser nga botala ba programme na ngai nyonso bon na lingala mwa mobulu na loba ngona portugais alors je me faz não vou vos decepcionar continue a estar em mim continue a ver o meu trabalho continue a ver o meu sucesso me acompanhem sempre em todos os lugares que eu vou porque hoje se sou campeã é graças a vocês se tenho esse cinto aqui é graças a vocês aos vossos gritos palmas é por isso que eu estou aqui muito obrigada continue. Ok, merci beaucoup, merci, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. On a repensé à Michel Ngama, on vient à Michel Ngama, à Eric Pechi, Babi Ligue des millionnaires, tant dans mon Francis Bokungu, dans mon vient à Papi Palou, Papi Palou, elle sous Patricien Dombas, et ça l'aura toujours bien. On peut ça bancoter à 2 ou 3 personnes, et ça l'aura bien. Il faut se bavanda bazo zela yo na ba o balale le ronza la sko yo poso baby seli bango parce que il faut pas la carte sportive makamwana de ce qui singa donc il faut pas la carte sportive mais sportif on il faut la carte on m'a dit que ce qu'on va o ba tia mo tema o bomi bango te koza na nka kachete kachete mais sportif ka des cameraman na biso o na mona mukie trop so bana nga na obuka ende na bina obuka ebo ba bravo le ba noton et si ba te foka moi sportif na mako babanga comme otama babanga liboso papa na nga vie piton ki kalambata papa motema merci na yo sosalela ngai ti sikoyo banda merci papa pozo l'accent qui dokinyos merci maman Violetta merci campion Trovois da kamadi na ngai yaya na ngai nyonso na makasi opesa nga na ba courage ne ba peli Julie ala muka ya osala ntema merci na nyonso Chris magique merci José Vélé on a bosani bolim tsanga me boza est-ce que s'entraîne à Penza na s'entraîne à Pena na s'entraîne de segunda sexta-feira club na biso ana sima Kimbangu Kapolo entremeleka hakuna. Merci ba o baza pour ça rejoindre numéro de téléphone au groupe ça na ba téléspectateur na ba internaute numéro na ngai 942 01 80 bon eza ma passe 942 01 83 03 bandela 942 01 83 03. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a tellement parce que on peut pas me la souka. Très chers internautes, vraiment ndenge bolanda ki biso de partout dans le monde quand il tozala ki awa na champion na biso champion au pena ceinture au epesami en direct ya Belgique et kitaki pena na Angola awa na kopesa merci nanga à maman Francisca Bossana et à Bernard Bissalo Bernard Bissalo à toi aussi et je salue aussi Kadi Madimi Karabo moni espace wa kitoko bo et ya bibiso na ingénieur bravo na ba champion Drovada to ye pena na espace kitoko cadre ya lengi. Merci aussi à Junior Fila, de moi-même Junior Fila. Je te salue Junior Fila. Merci à Onyo Sobalingara, Chouchali, mère d'Angola. Bambote na bino et belé Alain Miezi, Passance Kitima. Merci beaucoup. On se retrouve toujours après sur ce numéro et Babibo consomme toujours Angola Ultima Hora en lumière d'Angola Azana Nabino consomme toujours espace Morotopé place Morozagara émission Nabino Vamchfala émission Tolobela émission Nabino qu'on se le dise on se retrouve toujours après bye.